Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Voilà, c'est inutile parce que dans la vie, il y a toujours rebondissement. Nous avons via motololenge nekese lelo kita lobe mata lelo ba seka lobe kumisa zala toujours ningwana partout au kende na vie mutakola ka partir avec expérience ya ba marambo nyonso okutana nango et on okutana likamoko boye et pesinga susu expérience bona yeba nengeni na kozala na batu malasima prochainement na kotambola tout ça c'est comme ça donc choka liboso na lobi toto jouer na maison du combattant na Gambela nyaki binda koyi to zongi na tongo babi na biso bana mbali bakene ndaku bana basi batikala lokola nga na réclamaki que non to zoke na ndaku to zalaka boye to kutana répétition donc to na répétition ba pesa biso mbongo balongolanga so na zaki mutu mo na za patienter en tout cas nga na tika pena musala mo pena na mola yo musanga za désordre yango moni président Elombe a checké système on a groupe sim. Donc à comprendre que non bana mai na ba on a kata mouvement baza ba comédien ngati baza ya groupe simba et faut mutuna mutake na roluka moi kwa nga participer. Bozale belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na Napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Merci, bonjour, bonsoir, babondi, babotarte, babonote, ça dépend, yangonga bobi ko rejoindre votre humble serviteur. Safarinzinga mubala likukuma mbala mwindu mubala sanzi dokinone. Kasi le 7 mars jour pour jour le 27 mars pardon, ezali jour pour jour, il y a journée internationale, il y a théâtre. Donc tokoluka tokutana na papa masumu to eba journée internationale ngo ezalaka nini est-ce que yango mukolo ya yambo basala théâtre to ba célébrer kaka jour wana to ne tokoye bango kaka et puis pa ya papa masumu yende mtazali président ya artiste comédien église Cité de Lumière et pa ya pasteur bienvenu matona na matete na quartier Kwenge bazana clôture ya mois de la femme le 25 mars bande bazo sala clôture mois de la femme et église Cité de Lumière et kamamaka pa ya pasteur bienvenu matona maman Elali Toto o azali maman pasteur yende muto akosa la clôture ya mois de la femme et puis le 6 avril sortie officielle ya film ya Kimbangu papa masumu asali film ya Kimbangu a joué Kimbangu premier volume Sebima et jusqu'au deuxième volume oyo batie papa Simon Kimbangu na kata tonon vie masumu akoti na tonon ba soude tonon ba boaki na fleuve donc ça souka na film et est sorti officiel nango kozala na Nkamba na Nkamba resika papa Simon Kimbangu azali na PCP bambote place azali et les amis de Apo Maneno, les amis de Apo Maneno, le 26 mars, bango pe bazo sala clôture mois de la femme na ndenge ya ndembo bazo beta ballon les amis de Apo Maneno ba beta na bana yolo et kozala na terrain et kankar représentant ya Apo Maneno awana Kinshasa ezali bongo junior tokala na peso bambo de place ozali grand frère propre ya parfaite tokala na bosanité ana makani ya yo ngwana na Kinchimbo na quartier Kinchimbo na matete et na bosanité poupette la blonde ya Yolande Zola Luzolo Yolande Luzolo na Allemagne na Bundes vient nga Christophe Mafuta Jonathan Moukadi, ceux qui osent d'accord nangai, Christophe Mafuta, le doyen Mafuta, ayeba nazana nani, yena mimi matsuela baiba, na yambi nani na émission na bango ya qui fait quoi, nani azosala nini, toujours na Chebiso Télévision, ne charge ya makambu, papa Nzange alali, papa Nzange, ozola la papa, bonjour. Oui, bonjour Safari, boni. Ouais, non, na zabi ngande fona tu na yo boni santé, boni ba vie na yo. Oui, santé ça nango bien, ba vie pe, ka ba vie sexuelle, nyon ça nango bien. Na ka ande tozo bunda nango na kata RDC quoi. Ba vie sexuelle. Ouais. Merci beaucoup papa Nzange tungi to yeba non papa Nzange kombo na yo propre nom, poste nom et pour ça ta province ni. Voilà, non nango zali likombi, poste nom Bauka. Par exemple, Jean-Blaise Pascal, mais webika ba
ba père aleki ba tante banani wa ko village aye apesi kombo tout ça moi no penza kanaki ngande donc yango kombo na ngekoma kilométrique donc bato babenga ngai Jean Blaise Pascal likombi ngauka masenge mokumba mosomba mokata mongali papu na loso ebende enzange voilà wani za kombo nanga père nanga azali mutu ya Équateur maman nanga aza mutu ya Congo central. OK, donc vous avez 50-50. Ouais. OK, azali moni batumbi balingara so atindelinga $100 fachango ezaka 50-50 attention na kepe na banque o batindelinga $100 to batindelinga $200 to $1000 na zo minka ba $50 ah donc pour nous 50-50 pour ça 50-50 yango nde bamboko ne ya rapé 50-50. OK, merci beaucoup na Emile Mayemba Emiliano Emilia Mayemba mwana ya Lisboy na Paris na peso bambote place ozali kasi tongi to yeba muke voilà ba Emile Mayemba wana Emilia Mayemba wana ba chéri na biso zaini wana kata Lisboy wana ba chéri na bino ba chéri na biso na ba love ki lao ba love ki lao malete love ki lao malete ba disque d'or bango nyonso ba super bango tout donc Anita super bango wana tout ba chéri na biso zaini wana kata mouvement webi ke tango zo lo baboye Jean-Fils Basasala asiliki Jean-Fils Basasala wana mutu nanga ya tongo Jean-Fils Basasala kutu donc na olobate yemoka yebi ke no afo motopo abenga ngata zoluka numéro na ngate aloba na ngelogote mais à travers l'émission oyo arobenga yo et aux amala mingi soki Jean-Fils Basasala benga wana pena mutu nanga ya tanga. Merci beaucoup Jean-Fils Basasala motema ya love kila ou malete déjà basi babalana kuna na poto basala mariage bana kaka po awa donc bolingwane zalaka na babitumba moko ko sakana te donc ngamna ko yebiso mamba bolingo wana ya love kila ou ye na Jean-Fils Basasala donc ngande na betolo lisolo batu ba combattre love na banenge moko boye ba misuba ya batikala robe de Eva liboso ya Jean-Fils Basasala poka donc bango ba gagner ka procès mais esimbate to boy na biso kokota na polémique po to kwa ko bimisa ba vérité belé to boucler côté wana et to kito eba Papa Nzange auta wapi nani apesa Papa Nzange goût ya ko sala théâtre merci nga na uta na Mkongo na uta pa Nzambe chenga na Mkongo père na biso chenga na libuma mère na biso na bimi na sama kola mère na biso alita na bina sama kola mère na biso na bandi kokola na bandi koti pa classe akoli na bandi kotanga na 82 na ndolanda malongi na kati 83 na malongi na kati 84 na landi malongi penati na suka na 86 tant na yozwa baptême na yozwa première communion na 86 na katika église pendant prier le quoi groupe à théâtre zelaki na bandi pe mbala mo théâtre wana na 86 na 88 na ok na groupe maboke mame waswa binanga non tu es encore trop jeune kene na notanga nanu sur silisi classe bongoya et par après na 89 ndena yisu kozonga batali ngai babi mwana muke balinga sala tête ay pezo jouer gitoko makasi bonenge maintenant ba di âge nga babi biso kanisa mwana nga na ba 13 ans ba 14 ans nzoka nde aza ekoko tindi bon ça va le roi na année 90 tozo banda pe koleka na télévision to recruter ka nde ba recruter kinga na année 90 pe na bandi koleka na OZRT nga ba vena nga ba vetadi ve de pion tadi ba ve mafura ba vena biso ba siatula donc tozaka penze belé penza na kata groupe maboke ngalema tie ko sala ke no ba ve mafura na ba vetadi ba longwe ba bengi oncle Rena to bandi travail papa ti to ki rejoindre la maison du combattant na Gambela na kibinda nkoi tant to zongi bo bana mbali bakena ba parler bana basi batikala vesko biso kende ka bwana ba parler ba bike to kendo sala théâtre bon to zonga ka bo olongwe bazongi singa ba mikana na ba mamulio so balongwe linga ba penga te lote na longwa na yo kende pas vient na petit mondonga sera petit mondonga gaz petit mondonga lo bien tanga malamu akiba petit mondonga vie pe le suka même esprit chenga vice président mais sola rekoti apesi pa moto zaki na mvuma okende ko zelanga na Al Capone
mais ake no zelo kuna ndenge ngasko en tant que vice-président abi mamba finance à maboko na ngaso na zula rwana na PSPC ba commander ba la na bango na longoli pe aye président ngape na duyanga via moni bonga fâché tanga fâché na longo na kipa veta kinga na kompa vetak na ekuta balisala ngomba batito bakisita banani tout ça fallait bakende nini Luanda bakena bango pe mais voyage on pe simba gite ya ba ezonga ngape na mo ete po na kena ngapa siatula na 93 wana na dai pasiatula ba dadi de Kambala ba Mugondo personam na dadi de Kambala wana pe na masananga o to kanga makasi ba Mugondo ba nzala pati nzala ba Koko Bilali ba mama kila mabe ba mama loso pa région d'absolu pas mettre pas yewana donc tout ça qui vraiment belé ba Miraesa donc Miraesa na kobo santé pour ya nolam le super habiter to ka mai Thomson amene na tumbi fufu soto damena ba dadi to bae ba boki to lali pongina ndaka ya Miraesa wana Miraesa avant na bosobolo so na tala neto bandaka na ndenge to zalaka so bolingo to zala nango ba serone zakiti lelo na ebite mbele ta msuto tonga pena ba immeuble à danger zomon et à par après tant la tiki passe tout là na bandi ko sala théâtre classique na groupe oyo ba vient na biso ba ilombe bazaka ba étudiant ba sala ka ire de théâtre bandi théâtre classique na bandi ba impro match tout ça na sali ba na comme to comme que pe ko sala ba théâtre radio na attraction culturelle tout ça na radio Elikana monsieur Valeur Bakudila na compte centre Kowe to bani pe ba formation kuna ba anglais ba français ba nini tout ça nzamba yo sala grâce na no kanga mana rakbokabela bodo et par après nde siko na 97 nde ya sala que groupe Simbe Bandi pona kendaki na bafana théâtre wana Tito Adi Muzuri na Fioti Ngoma tant de ba samba bisinga te bana mai kutu mouvement na keita na komana boy babina na sa test Tito Abi mais azamu dakala osa ce test ndenge nini mwana nani mtaloba ko sala test Adi Muzuri Tito Abi mais ye aza mutakala na théâtre o cha sala test na saliga na niati wana kuti bakasi bango tukuna tango sikoyo dide basamba bisinga bia tika na yo kotondeza au groupe moko to sala ma groupe Simba tout ça tozana ba lipati ba mindondo personnel ma chérie Solange ba mindondo ba lipati ba mabi ba Tito biso to na kati kana yin samana na pe na tika na ngape nde to akokende to kusali groupe Simba to bandia ba Martin Boluka ba nseka ba ye ba nseka ba uti sikoyo pa ya na mukubi théâtre ba yeko ya wana to bandina bango ti 99 pourtant to zalaki wana mo bodazo kendo sala biloko na problème mukendi na compte face B et ti bodo pa bani pe robenda ngai papa to zo kende wana to yeko longwa bodalongwe ayo sala Africa création a tchengai comme chef à répétition John Kiaka chef ya groupe et par après John Kiaka tanga tiki na ye ngasko na komi ko assumer ba fonction nyonso chef à groupe, chef à répétition, chef à discipline, chef à boy, donc tout à part Kaka Didier Bassambo Mondem Tazaki administrateur et puis Martin Boluka Tazaki régisseur ici donc Tito Potani tout que nous savons bloc à satire tout ça na compte agence plurielle na problème kendi ba Yves Kambala tout travailler wana satire fungami ba koba ba ye ba visa ba nani ti nego sala que bana mai msupe ba kufi pe ba masala nga shiko tatuka lombo pe asonam bango wana tu batiki biso nego sala que ngape na yeko ya pa ve mundweri na 2001 na yoko ta ve mundweri ale tanga na ye badaki na kombo ya groupe o ba pesa ki wana nouvelle ngenge et par après so ba bino to lungola nouvelle ngenge to chango List Boy Fondation to chango List Boy ba chango List Boy c'est-à-dire lisanga boyokani ba de Londres pas tu pas mettre pas ibaye to andiko sanga na wana 2003 tana yo beta borenza nzange kangi monde entier so ba nanga tanga ngoyo photo kende ndeto yako kende to kei to bandi List Boy Fondation de Londres buta boya roya sida bilele mambi masaka lembo mambi masaka aboye ko ya ngala landi de Londres na bonde de Londres pas de Londres aye
to bande List Boy Fondation to ça le comité titi nandenge to bande List Boy Fondation et ko sala que natiki List Boy Fondation na eko to eko sala groupe ngana de Londres na eko tika de Londres na zongi sur List Boy Fondation ngo et par après tant na eko tika penza pona libela na eko sala groupe ngana moko création et nzange ndena zoko évoluer la groupe nanga et puis na banzonzi bana mai ba benga na zoke na pesa ba formation théâtre par-ci par-là et na zoko évoluer pe ba groupe de na groupe nanga moko pe parce que biso na ina mais biso ba lobby artiste azal libéral artiste azaka ya safari na ina oui nga salina artiste azalaka ya safari te mais artiste azaka ya groupe. Donc, c'est-à-dire, artiste, il faut respecter jour à répétition, na jour il y a tournage, il y a bino. Jour où on a mis en tout cas, artiste est libre, il y a okende, qu'on bête na yeba cop na yepo et permettre à son maman lamba. Il y a un moni présent et l'ombe à chaque système on a groupe Simba. Donc à comprendre que non, bana mai na la on a kata mouvement baza ba comédien na ngati baza ya groupe Simba et faut mutuna mutake na roluka moi quoi nga par-ci par-là no moni et ça lipe ba sila ba irsil ba nani tout ça donc ba bisa tout aux na groupe Simba maya ba le ya ba niango ba niota groupe Simba c'est notre maison. La porte est toujours ouverte. Ok, merci. Naza pe obi ke naza tilo na groupe Simba. Oh, au longwate? Ah ouais, na longwate. Pour voir nous les traiter. Te na groupe Simba ba longo la biso pete. Biso pete longwate groupe Simba. Eza maman na biso. Donc moi na nyonso azalaka ceux qui amonika kei et Simbi azonga toujours na ndaka papa. Donc pour yemo présent le mbaba ke non groupe Simba c'est votre maison. La porte est ouverte pour vous. Yango moni atia siko mutuna kata groupe azana structure na ye. Si la structure na ye nani Belvé azana structure na ye et donc mututu d'Acosta azana structure na ye ngape nazana oyanga milope azana groupe na ye tout ça Kalunga Mose Kapé Kalunga pe donc mais biso tout ozana kati wana tout ça toujours force il y a groupe Simba et puis groupe Simba ça peut force na biso pour que tout évolue bien. Ok, merci beaucoup Nespe Tachungu Motema ya Darkin. Espe Tachungu Oyoki ndenge papa Nzange alobi. Paola Mbiyavanga na Belgique. Paola Mbiyavanga na Belgique. Oyoki papa ndenge apesi o ezali comme biographie na ye. Ouais. Rita Mondele Emile bon. Bolingo oredezo commercial ya yo ngwana ya bino yangwana bolingo nde yangonde makambo question oyo nazotu na yo euti epa ya Cosette Mabiala na Paris ye na louange oredezo. Est-ce que bon ba yebinga po batu na nga batino tu na nga question. Oui baba bien papa Nzange ngai émission nga déjà déjà na ba invité prochain. Non, faut ba benganga ba ibsanga kino papa Nzange to yebi yo ya ngwa to pesa questionnaire wana pour que ba poser yango. Ah mais oui, faut ba benganga na numéro nga plus 243 89 61 77 382. So ba benga la confirmer ba yebinga. Mandela sous numéro na yo plus 243 89 61 77 382. Ata soki ozungate o salelingaka voice. Mega, na voice, voilà, merci beaucoup, Boyoki Ndenge ya lobby. Papa Nzange tout tuna. Au passé, timing na théâtre. Donc, total que jeunesse na union surtout et qui na théâtre. Et après, tu as gagné quoi? Théâtre. Et foutio, théâtre. Ozui bacho qui paye. Belé? Parce que na ba groupe wana nengo longo wana ti lelo ozana oya na oya yo c'est que ozwa pe baba choc ebele ta la caméra zala couleur ce que ça ne loko yo théâtre sala yo passe ce que senga olela bimisa ma misu yebisa ba fanatique na yo bazolanda yo. Voilà, c'est inutile bimisa ma misu parce que na vie il y a toujours rebondissement ndenge ba ndeko na biso ba misia ba yemba via motololenge nyekese lelo kita lobe mata lelo ba seka lobe bakumisa ezala toujours nengwana partout au kende na vie mutakola ka partir avec expérience ya ba marambo nyonso okutana nango ta na ye na kutana lika moko boye epesinga susu
expérience pour naïba nengeni na cause là na batumbala sima prochainement na ko tambola tout ça c'est comme ça. Donc choc à liboso na lobby toto jouer na maison du combattant na Gambela na kibinda nkoi to zongi na tongo babi na biso bana mbali ba kende ndako bana basi batikala pona nini. Voilà, yango siko ne question fortuna. Lokola nga na réclamaki que non dozoke na ndako to zala ka boy to to kuta na répétition. Tant to na répétition ba pesa biso mbongo. Ba longolanga. So na zaki mutu mo na za patienter. En tout cas nga na tika pena musala ngo pena na mona yino amsanga za désordre. Mais tant na yé pas petit monde na zo mbongo na yo sentir que au temps musala ngo za bien. Na yé pas sia tout là. Mon production producteur na biso père son nom mon vieux. Mon production. Producteur na biso chaque répétition to zo mbongo à transport na fin de mois au ba payer biso. Mais mon agent no temps musala ngo pena on a une irée de théâtre mêmement to zo transport to zo kende ba spectacle par-ci par-là na zo mbongo. Na vani ko futela ndako. Na yo comprendre que oui musala oyo eza pena musala moko ya bien musala na biso. Zomona. Donc tu es en Africa malgré tous les partenaires d'unité en tout cas biso tout va nous souffrir. Même à taille mon président Bokabela Bodobane président souffrir. Malgré qu'on n'a pas problème que va nous passer moi quelque chose va nous permettre de pouvoir faire un ndako. Mais ko vivre penza boye nzambe ka rande mutando ça la grâce. Lelo monipe président Bodopa Telemi a sali pe libaya TV. Et puis aux hommes que non groupe peut vendre donc voilà donc via mutu ezane ngwana yango ba barambal sona akufite ba sekaraete on comprend et tu es la liste boy fondation un phénomène sobe to vivre très bien et comme la mamoko boye la kangi phénomène sobe ke prison hier biso ba chef mbongo zobima na société Brascol o tozaki ralliement ouais. Oh, bonjour, batem bon meto bimagité. Oh, te afuta ba nyongo. Oh, ba nyongo ni na ngoya zo futo bisto éviter. Na futa la palais. Mais garantie na ngesi là. Ko tala ke na zo chala mutu na ngake no. Tozana sponsor, na zo mbongo tona ba partenaire. Yangwana o nga sala ponga la mandataire. Rien encore gaité mais na ko rapena te ne ba mso ba na gebeta matolo tout ça. Na za ba connaissance belé na poto mais na ko rapenza ko beta matolo te po nako raté nako expliquer mutu par téléphone net masanga papi mayala to solane mikolo trop papi mayala to solana alanda ngape émission moko absinga habité go simbakaka na ebiseka yebika rythme RDC mais moi na fongole penza ba difficulté na ngeza la itabi na ka noté e go simbakaka ba masanga ba gila wetu kala baza uzomona masanga ngai aza bossa go sakala te le pétrolier Miguel Montou, le boss Miguel Montou, Luanda Belgique, Mickey le monde entier partout. Maître Alpha Sako Longonzo, il est mon Canada, na libotani ma madame ne maman Olga ainsi que ma père, ma mère, bango tout baza côté wana. Masalanga poussine koko aux États-Unis, bango tout ba yebi. Mais moi siko ya ko le laka vraiment ça te pour depuis tu bandi ko kola na bango. Ba yebi nga za mutu ona ko kamna o le la te. Na linga pe ko za salité te po ba tu va comprendre que non ana difficulté non. Na toujours na za propre. Mutu po muta kabelo za ka te que non faut senga. Nous mona mutu pa kabelo za ka te fa senga. Eza pe ka te que non po muta kabelo faut za na difficulté non mutu mso ko kabelo. Papa na biso a place to vandi ana dia se résidence. Eza flata munene ba tout ba uta wa mikili ba Luanda monde entier ba ka revanda ana dia se résidence. Avenue Kimaza numéro 1 na quartier 4 na Njil à place Tozali. Ozomona papa na biso Gabi de sona wankinda. Après un mbongo non seulement pour na senga ayekuté, mais ta musu vendre mona moi $200 à pesio. À $100 à pesio. Et permettre pour fouti parler au chepe provision à parler ma solo peut vendre bien. Et ça on a raté fo senga. Gimunoka masa na gimunoka. Ndeko ya Frédéric Luamba. Après ça atinde la ngabala. Tinde nga moi nzete moi 200. Mais le but est que non, il faut qu'on ait non, safari. Donc, il y a des difficultés, des bénéfices, on a un monde à Nzamba Sunga, na paya mabele na ngai bakota bakingaka tikuna. Donc yo za faisait ya Kabila. Ouais, na paya lisusu mabele na ngai na Njil Brasserie.
kuna pe na otonga malembe koto nde na kangaka basinga na tia banzete batongela ndako moka chambre salon bapai. Mais si Dieu le veut et que masolo monnaie non ya bien na obana déjà reconstruire pour que tout est dans l'avenir ndeni tokosa. Merci beaucoup Mike Mukadi Oyoki. Malgré ba souffrance ba kanaï mais moi ba souvenir na ye na monde théâtre ezali asomba ba mabele na ye malgré azo fouté là kala petenzi brasserie pe ezo koma na ngobi et bien parce que na monde déjà nzela de la paix ezo bimatinzi brasserie et kozala donc il faut déjà atonga déjà rapide pour akele koko vanda et pas na ye na nzili brasserie kasi non otala entre nzili brasserie bien koto place na kasi lelo yo kotala ndenge ojuaka obukaka makolo ide ya kobuka makolo wana papa nzange yango esala yo nzange papa na buka makolo papa na mungala wana ide wana euta wapi nani apesa yo ide wana o imita nani bon na po parce que papa masumu a joué rôle ya de la pente a imita mukonzi moko boye ya mboka ilukela ye ba problème. Oh, papa masumu a imita mukonzi te mais papa masumu a imita chauffeur taxi moko na matadi yango pesa kobo de la pente siko yo kobuka makolo wana yango nde oboti ba jino la na kobuka makolo donc so jino la oko contredire nga oyene émission yango émission eza libre yango nde papa nzange muto apesa bino gu ya kobuka makolo so na kosi ye yo azawa aza vie aloba ouais nga kobuka makolo wana na bandi yango banda bu mwana il y a des fois ils sont na télé ma profession nga kasi et na bandi pe kotambola nengwana bato bazo seka na kota na parler la ti ba blamba mère na biso ba tana bato bazo seka fort na ozo mbata koko na biso na lati bato ba mais moi no pantalon ko ba ko lati donc ezo diembela pe la se bato bazo seka na ogumbango na saka ba comédie et comédien on a non c'est vraiment makasi ya Korodia Nzombo parce que nando je peux ka lokwa Korodia Nzombo rock bokabela lobi na non yo amungala papa bangala bazate na théâtre so jouer le quoi Korodia Nzombo lobby au ma limité donc il faut quand même aux na style na yomoko ndezala ki na kata alliance pako congolaise wana surtout aussi les répétitions mona esenga totikala surtout tikali to va un espace apollino wana limata wana na mati papa ye moko surtout kutani nzawe wanga na oyebati tina ndoki pa koroba na sesinga solo la kana batata bangala ba mama bangala lobaka na bango ndenge bango balobaka saka loko osana bango blague na osaba blague na koko na biso na osaba blague na ba mama ka ba wenzeka ya liberté wana bateka ba mbisa okauka na ko s'adapter na komi pe ko lobango tout ça ba ndeko ba uta mboka bazoya ndenge ka bango bazolo banga pe na loba na otumbola bango mais esali ke na maîtriser ngo pe ti lelo ezata na papa mungala moko to ba koloba ke no bache wana bachenga ba bike no alienga zati kombo ya ngana zana mutu o ngana ndimaka ezaka viena ngai boko viena ngai boko ye pena abeta ka pena longi na munaki mbunza penza donc munno kwa mboka donc amna bi ve lo ke sovake zaka munno kwa mboka mais ça munno kwa mboka en tout cas a ozalate na lia effort kombo ya nzange uta wapi nani apesa kombo wana nzange eza kombo ezali nzembo ya kebo oyemba makana village na biso soki sanza ebi makasi soki sanza ebi makasi ba jeune fille basalaka kebo na bango bazemba nzange eza sous forme jeu so koti na kati soko okufi na jeu wana faut pesa 5 lettres ya gene bato ba meli nzomona ngape siko nzemba ngo ka ba inspiration on sa activité ba patron vacances na bana to yembisa ngo pe nzange na becha on pe na théâtre ekangi pe bato pe babongo sa babosa na pe komba pape bende ba mo benga pe nzange na comment na ndo jouer nango net petit monde nga pesa nga kombo ya zekete serona kirone zurene etalaku mama zekete apesa nga komba zekete wana mais esimbité na ye na tout choc so bala pa vena nga Mystère John Siatol grand frère propre abina nga te comme na lokwa comme no likombi biso de longo lili wana totika kombi bango tu bango ba nga kombi so kutana mira esa na Luanda biso ka kombi ozo comprendre donc bano be nga kombi allez cette ça so pièce mo na lisusu kombi
Ozo ba pièce ngo. Nayebi ko nayebi. Wala bino zaina ba mikolo. Nayebi. Zaina mikolo trable wana. Zaina mikolo ba fete. Aye ça la film wana. Aye ça la film wana ba pièce ngo kombo kombi. Donc yango pena mutu lisusu et ça la kiso mama kambo lisusu donc ezaki ma bien makasi. Merci beaucoup Kombo ya ibendende mutapesa yango ezaki rock bokabela bodo. Mon père. Président Rock Bokabela Bodo, papa ya bana ebele, papa ya ba Mike Mukadi, papa ya ba Vanelelo na Matadi, papa ya ba Mireille Moudi, donc non, papa ya ba top, papa ya ba Mama Top, osali pe bana ebele, papa ya ba Ariette Kanjinga. Donc non, papa ya Nzange, papa ya Turbo. Félicitations na papa ya Wenze lelo azana kati ya groupe Simba. Oui, papa Wenze na groupe Simba. Et papa Nzange na moni déjà na sima caméra, Jonathan Mukademo salanga déjà bossé qui tokomi na biso na suka ya émission et nabi ke papa Nzange aza marié, papa Nzange aza papa ya bana azoke ndeko zwa mwana pe aza na classe donc biso batunde to freiner ye pona ke zwa mwana classe azui retard et papa Nzange kasi kaka ndenge zala kaka moi mama banga moi numéro de téléphone on appeler bango donc mbote mingi na lipasa na ngai Tusembala na Canada mama bana ebele tanti na bana ebele bambote na yo Tusembala Bibiane voilà la personne mbote na nga na ba masa na nga tout ya union de solidaire à droit au bana poto président DJB Ndombele nazomona Kijelego Jidas Capital nazomona Pereira Mawa na Luanda Pera Mawa Lupini, nazomona Jeriki Lunda na Luanda et nazomona lisusu De Willy, nazomona Chou de Tamba, Nzuzi nazomona Vinyle Trepied, nazomona Donking Mawa, nazomona Emeziaka Imana, ba masa na ngai o bazana kati ya union de soldats à droit pour na ninité professeur Val Masamba. Kwenda Fotoka. Donc na ba masa msuba na kin ba pasteur Blaise Ditonda mama Niki Mubulakane ba masa na nga tonto Kingotolo King Shadow Mazumbu wana bino tubo zali ba Carmel Mbwata Guylaine na robosa na yote ma chérie biso nyonso na kati ya Isa tozali Jo Luanzu azali évangéliste monene yepeka na kati ya union des soldats à droit. Numéro na nga téléphone ezali plus 243 89 61 77 382 plus 243 89 61 77 382. Donc mote mingi na ba union so balingaka ngai mote mingi na bino nyonso obo sepelaka na ngai ezana ba masa na ngebele ba Raphaël Dimbwa donc d'habiter so bino ndo boka bino tout donc ba Junior Kimvanza boss Junior Kimvanza Thierry Kimvanza bagelewe tukala tika baninga na nga nyonso ba encadreur na nga ya groupe K ba master na nga ya groupe K oboza na Mikili Gisèle Mungala Olga Tangi Gilu Sandu Badou Makangu Patrick Mpianga Pino Se Papi Sala bango wana tunai na bosani parce à Fombengo to na bosani ya na nga titi kwedia tuka to na bosani ya ndoma donc nyayebi ke bino tu bozali esika bozanza mbabatela bino oya yoki kombote ko selekate po boleke bele ngonga peza muke Hélène Tsevilwa bye Safari. En tout cas, bon, on a pu se voir que Géraldine Tawaba, na Olga Tawaba. Merci beaucoup, Jérémy Tawaba, Olga Tawaba, déjà. Géraldine Tawaba. Merci beaucoup, Eric Chimbulu. C'est vraiment participé à Bokelanga. To comme une na suka kasi, Sombela chez Biso Télévision émetteur. Sombela chez Biso TV émetteur. To sengi $5 te, to sengi $4 te, $10 te, kasi tozo senga kaka $1. Il y a au Sombela chez Biso Télévision émetteur. Numéro na biso ya compte bancaire yango yo za liboso ya télévision na yo, liboso téléphone na yo, liboso laptop na yo. Tia la biso kaka $1. M-Pesa, Orange Man, ezawana tout bozo mona ngwana. Benga Safari Nzinga mobala likukuma la mwindo mobala sans hydrogène na numéro oyo. Plus 243 85 87 26 496. Plus 243 85 87 26
496 wana ozui votre humble serviteur Safari Nzinga mubala likuku mambala mwindu mubala sans hydroquinone et kasi pona kosilisa émission na biso na kobo sana ko poser question te pardon Jonathan Mukadi 1 minute papa nzange ndeko na bino papa kisita azolukata téléphone à 10 000 francs bino bayonio sobozala na list boy boko sombela papa nzange nani papa kisitata téléphone à 10 000 francs bo pesa ye po zata na moya konge ba rejoindre te ko sombela kisita téléphone za pour mte mais moto aye ba que kisita za téléphone te nda ko zwa téléphone pas pesi kisita c'est pas grave téléphone c'est rien. Soto bengi patience fayulu na Canada rotinda. Soto bengi trésor ngiangu le boss. Ba rotinda la kisi tapo ba yebie mutu na bango pire vient na bango. Azuluka machine à coudre. Ah oui. Même machine à coudre pour bango soka bengi patience fayulu la bengi trésor ngiangu ba benga bango ndenge nini. Bino boko bengela ye bango. Omoni kisi taninga zana soki aye place tozalia akuta na directeur Azna. Ayebisi directeur Azna pour que nazana posa ya téléphone. A bendaka tiroir a jouer PC ata $50 kendo somba téléphone. Merci beaucoup, na Jonathan Mukadi. Sombela chez Bisso Télévision émetteur. Sombela chez Bisso Télévision émetteur. $1, je dis bien $1. Kasi s'abonnez-vous massivement na chez Bisso Télévision. Na émission na bino ya qui fait quoi. Ce qui est soyez te tokomona na mbalasima na prochain numéro. Bye bye. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est à chez Bisso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.